aime la grâce aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino bato bolanda nga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande babimisi nga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV, chaîne moko kitoko ya makambo ya bien po bomona kaka makambo ya boye bomona basamanta mushi bomona bakingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Abonnez-vous massivement na aime la grâce TV, chaîne moko ya bien oyo ezoloba makambo ya bien oyo ezolakisa ba image ya bien bino mo bozomona ngo bo s'abonner belé ba fan nyonso Orgazi o bolingaka Orgazi bozana besoin actualité Orgazi bo s'abonner na aime la grâce TV beaucoup mona ngai na aime la grâce TV. Abonnez-vous massivement. Bon, flash mo tout timino akokio yeni takokanga menga akokani na bien pété bon obini ici là nasi là oui et on sait nasi conseil on peut ça bango ezaka ki ba continuer ba bakisa lisusu au moins bon bakisa lisusu ba ranki na we mata lisusu bien bo sala ngo bien te ya bo bakisa vraiment c'est ça bon c'est que ndenge bo sai ba mi bo banene na bino ko lingana te bo ne ko sala assemblée ba mona bino ba superstar ni bali basangana. OK. Mais herba misi boningo la kisa bayo kana lisusu tenga nga mpona nga boyo kana te ne bo bibi misi ba bêtise bo kuna côté eza la bezité boyo kana ka te tina suka parce que nga sina soina mupie ba moni boy tina ti ya au moins na monde théâtre ils en a battu mususu ba mona ba superstar mane lo côté ah ben ndeti banani par exemple ba mi mona da ba superstar non na otanga koma mutute mais misu na ya ba to batala ka théâtre o ba mona ka kingani ninga se comporta na kingani ninga se comporta mama ngai te na sana rando te pe na rando na mutute mais na olobaka ke nga na swani na yo tokanga binemi na biso wane ke tina suka so to senga ni pardon to limbisa na pe ya solo parce que mini na monde tata bana ba pardon mo basenga na ya hypocrite ça senga yo pardon o senga pardon yo kanisa limbiso menena na kati li tout point comme ils ont continué ya au monde ils en monde ba musiciens ils en monde ba danseuses ils en monde ya ba théâtre soko syndiciste tout le monde ba syndiciste nga lobite nga na syndiciste ou na syndicité non. Tout le monde va simba kiss. Mais là na étoile fois qui c'est on simba. Parce que ça na étoile te qui c'est ko simba na ngote. Ata simbi ki so zaka tout point comme on a bando ba ne koyema mungo no ebi makate. Lokwa ne lo ba malade ba boka na malade. Ngane na zaboy. Na vi na ngana na bwakela mutu malade te. Ba bwakela opete. Mutu ba bwakela ngai. Na biso nga bwakela malade, nga bwakela malade ba ebele. Mais ko simba ngate po nini na bwakela mutu malade te. Ya au moins fumwa longo kimbangisa tongo ya tongo na obota na bota kimbangisa mais sans koyeba tellement to aka ba congolais kitenda mwindo la tabiso ne longi moyena yebe révélation ya père izate nana ko ngani na biso yo nana ko tika nini biloko ne liboso wana po ba boma ye tout le monde va boire vert na etabu aza ko mi bate o melo si au déposer. Pisuli na miso nanga nalibuta nanga pasi midungisi na bale. Merci fidèles abonnés, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur Aime la grâce TV. Merci pour l'abonnement na bino, merci surtout pour l'attention particulière. Vous continuez à copier ça sur la chaîne Aime la grâce TV. Là je vois mon sponsor officiel, la chaîne Aime la grâce TV qui s'appelle l'homme du moment, l'homme de très fort, qui s'appelle Zé Azaya Bapoma, le cœur de sa femme. Babi
bisika motema ya la patronne et fan d'aka. Gros bisous à toi. Pour la force aux perceptions à ta chaîne Aime la Grâce TV. Vraiment tout ça de cœur surtout. Na bola mon mingi ça biso. Là je vois Akapro. Ouais, c'est belle so image qui toko. Donc c'est une merveille angala boulé. Et ça grâce ya Akapro. Yende mutase la biso musala madame. Alors le lot nazanga monté. Donc, bon, continuer à commencer à kaka. Si au moins on a un plateau boyé, nous allons avoir mon télévision, nous allons m'accompagner. Alors le lot, accompagnement, on a essayé que nous avons que la bino babi star na bino za mboka, hein, awuti kuna musique, hein, kuna mana Suisse. Alors azab mana kata mabile biso et tant que Aime la Grâce TV na kada ya novidade ya news, to ko koti que la bino artiste na note ali kaka boy. To ki makoluka o ezali na ba comme beauté na tivina na assistance Akapro yo mto simba image côté la biso na champ pour que to solo na ye pour bana mai ba CP vraiment bon moni artiste na bino ye on a dit qu'elle est na assistance déjà boa tarde Orgazi ouais boa tarde merveille na quand tu bossa na boa tarde nzo kozana okana mo na bossa boa tarde na bon dia jamais ba bossa pour comment en angolais on a to yebi vraiment. Alors, Nabike Lelo, ils ont balu, c'est surtout toi, bien dans la chaîne Aime la Grâce TV, na ninga no posa un mot gentil, pour bayoka okala, mungongo bayoka okalo ebe. Alors, un mot gentil, na ba téléspectateur, on y a so basé là qui au Lelo na chaîne Aime la Grâce TV, ko lobana ba oni. Bon, moi gentil na oki ko lobana famille nyonso bazolanda biso, bazala béni, na kombo na Yesu Kristo, na chaîne La Grâce, ezala pe béni. Bandeko na biso nyonso nzamba pambola bino bao baza ba maladie bao baza na ba problème bao baza na kati na ba mbeto na ba hôpital bao yo bazali ko mitungisa na tango ya moma ya mabe ya maladie ya coronavirus bozala vraiment béni nzamba mona bino ya mabota na bino partout na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ah wow, to pambola mi ma Aime la Grâce TV pambola mi pa maman organisée. Et que bon comme maman pasteur. Ah non, biso tout oza bana na nzambe, il faut toyeba pe maloba na nzambe. Pona koloba liloba na nzambe, lobi te qu'il faut zala ka pasteur. Non. C'est pas ça. Oh, nabi que babi une question à banga et organiser comment est pasteur, t'es ya pasteur t'es. Mais bote belé balobo kufa, bote belé balobo orgazi, babwaka ba sotole na Luanda, na problème alibala, siko ozape na Suisse. Lelo to monyo so zongi so na Luanda. Yebisa biso bonne santé. Ouais, santé za nango bien, yo ebika na communauté na biso congolaise, tozawa na pona ko bebisa ba vie ya baninga. Tozawa na pona ko saila baninga publicité ya mabe. Soki omoni moninga azoyokana te luka toyeba ake wapi aza wapi me biso tolukani totie mwa téléphone liboso comme bapesi biso opportunité internet gratuit totie téléphone liboso mpona kofinga mpona kotiola mpona koloba mabe mpona koluka baninga bakufa soki mpe akufa opesa mpe cotisation te liwa koya ngai okofuta mpe eloko mo te me olingi kaka nakufa eza motema mabe na biso ya bakongolais. Mais quand même, vous avez envie. Touché ngai. Ah, vi makasi nga na kufa lelo te na kufa mingi na vi. Na kufa te, na kufa ikamina. Oh, ba ko be malebele. Na kufa mingi. Na ba vi mususo na yebi no na yebi te na kufa. Na biso no toza to kufa to zonga. Siko na vi na kufa avant boy. Mais o tika bano na nani. Nanani. Na mbalo na très gentil boy. Na tika na nani papa de cœur. Oh papa de cœur, toi salut en passant madame toi santé gentillesse mon agi nada joie. Bala organisation en tout cas pour chapeau. Salut papa. Ata comme on a habité mais papa John. Papa John Pedro. Ah papa John Pedro voilà. Salutation merci pour mana. Donc on aussi mais la biso actrice na biso continuer cause à mais Orgazi, but na yo ya mboko yo nini lisusu po biso toyebi yo tango bapanzaka yo sango que no Orgazi babwaki basundolo na Luanda olongwa na Luanda to mona olanda mobalo na Suisse mais to mona yo soso zongi finalement qu'est-ce qui se passe? Bon, la Suisse, l'Europe, les États-Unis, partout kaka eza tokenda koluka msupe lokola ngaku tungana kenda koluka te mena kenda libala. Na ke libala mobile na ngai azana ba projet ne belé esengi ke nazonga mboka yango siko nazongi mboka parce qu'il faut to ça business to luka mbongo quoi yo mo yebika kuneza la bon tokolo ba nyonso te mais kuneza vraiment bisiko tokenda ka
koluka Ah ouais. oluki omoni ki okomi prête tozongi sikoyo mpona to aide mpe mboka na biso et avancer na mayele oyo toke koluka kuna. Ok, donc nde ovandi bozonga no sikoyo te bon oye libela kozonga sikoyo na koya libela vraiment so eza vraiment ebele bon nayebi te sina kolobela nde nini mais te kozonga sikoyo vraiment na ozonga sikoyo te mpo na ye nde kosala na ye vraiment kovanda mpona koluka kosunga mpe mboka na ngai na mwa mayela moke nake kozwa na mboka mindele ndenge nauti koluka koyede mpe avancement moke ya mboka na ngai ata namoni mwa papier moko eza na se wana nabi kuna esika nazalaki bapapier ezala na se boye te na lokoti na bwaki na poubelle eza nyonso mpe kaka koyede mboka ndenge wana mpenza. Mais par rapport ya art théâtre otika ou bien otiango nanu pose nanu poloka papa ya mosusu abike no osali mpe mingi batéâtre ya toro ekomi sikotanga ngai s'occupe na ngai na bana tika nanu théâtre totala yango nanu mbala nsima so ekoevolue ndeni bien mobali na ngai apekisa ngelo te alobaka conscience na yo moko esala yo moko mona ke nini eza malamu na nini eza mabe. Mpona kotika théâtre vraiment eza pasi mpona tika parce que moto abotami na eloko wana na makila atikaka yango te apemaka napemaki na ntango nakendeki koluka omoni so oke na poto osala batéâtre eza nango mabe te mais ntan mingi nakendeki nao natya motu na ngai nao na makambo oke namoni fo na avance nano esprit na ngai na makambo mosusu après ndenge naye boye so osali ata filme elobo obenga na koya tika boye oui soko osali ata lobi obengi nga ogazi ya ojue na oya bato nyonso baosala bafilme bamame étoile bambaikia bato nyonso baya Mireille esa babidibidi mama moyindo bango nyonso wana na baye joka bango tu na bapapa Carlos soki babengi nga na kokende na kokende mobali na nga apekisanga elo mo te aza tellement mobali mo gentil moko tolobi aza tellement gentil apekisinga elo te abi nasala me nazala nde mayele parce que lobi te na regrette ke mobali na nga tikela ye nga liberté tala nga lelo na bebisi liberté oyo bapesaki nga nasaleli yango mabe. Effectivement. Voilà, donc on te comprend déjà que veut dire orgasie, babi TV comme elengi. Théâtre zonga elengi. Ngoya, mais quand même na potango pe na Suisse, on pose aki na mono okutena ba vient na de Londres, Amanda, ba te belé au bazaki na Suisse mais otikala pe ko occasion ya travailler na bango te poani. Bon, na travailler déjà na komaka Suisse. Bon, na sala déjà na Blaise Chakala. Blaise Chakala déjà sala film mo boto joueur pour na José. Na sa pe film musu pe na ya José pe mais ko sala vraiment belé. Na ko sala belé te parce que poto eza na ba réalité. Mais ka ba réalité na photo. Wana ko vanda te ki na temps musala na ki ko tourner. C'est ça. Pe en plus to za kesika monte. Ba musu baza na ba Paris bato batuna mingi bo baza na ba Paris kuna parce que kuna basé sika moko basé belé mais biso ya José za ngana ya José to za 1 heure du temps na Amanda pe 1 heure tapé 1 heure temps on a train ça moi pas si qu'on a fouti billet bana panga vana na bana vana na Bienne ya José na Lausanne Amanda na Yverdon si qu'on a fouta billet ti kuna ekukutenga aller retour na ko koma pe na ba $100. C'est beaucoup d'argent bon on a payé moi yebika système en famille. On a sakaladi. Au théâtre pas apparemment rendement est bien pesé hein. Bon malgré qui beau temps on pende bat ba sala rendement apparemment ils akate. Bon eza vraiment malonga te parce que ngape na ko lo batte que eza malonga te po nini na yebi ndenge bango bafuta mati. Po na poto na jouer vraiment te moi na yeba ndenge na bango ezalaka. Exact, on comprend vraiment puis vraiment ko lo batte que eza bien te ou boité non. Vraiment, merci beaucoup. Orgasie, on doit comprendre quand même que non, à clair, on a bien, mais bien que vous êtes satisfait quand même comme on a présence naïe, ils ont aussi bien aussi sur l'île à Orgasie, toye baka. Mais Orgasie, on a trouvé Luanda. Oui, Luanda est bien vraiment comme d'habitude. Ah ben, au changer, au remarqué changement, moi on est en boca abisso.
bon changement ekoki kozala na bamboka na biso po tolingani te tolingani te moya tobongisa eza te po rebondisi esika oyo ovandi mpo na oloba bongo na sens ya changement wana nakuti na lwanda ezaka nakuti poubelle ebele poubelle vraiment poubelle ebakisami poubelle ebakisami mpo anini toza na bolingo te tolingi kaka biso tozwa bafuti leta ngo bon baleta na biso tokoki okondane bango toki mpe okondane bango te po bafuti mbongo epai ya bato oyo ifa basala mosala wana bato wana bazoluka lisusu bango isu baleka na mbongo wana bafuti wana moye bato wana bapesa mbongo ya malonga bato basala misala eza te mpona mosala esalama bien il faut basomba bamateriel il faut basala bo il faut bazongisa boye mais bango bazosomba eloko te bazolia bambongo tokokontinue na nini na souffrance biso moko tomisunga te nana oya osunga biso mutu te yango wana changement ya malonga ekotikalaka kozala te lelo mpo nini tolingi changement te et bâti surtout licho. Il y a on a belle grippe une semaine et demie depuis na yeti le grippe aussi la te pour nini poussière et l'équipe licho partout ce qu'on les cas. Attends là tu masque lobby non licho est supporting la tête. Et des masques quand de lobby là. Ah ouais et débordé tu vois. Donc comme sungate parce que tolingi comme sungate. Ah ouais. Toni komi sungate. Mentamba sunga pena mboka po mambalisho yo veut dire esila. Mais orgazi nebike oyo kokuta mabaya yano ana mboka oyo. Mais par rapport ya théâtre ndo yo yebela ki théâtre otika kyango sutango zaki na Congo na kokuta ba grand sœur ou ba grand frère oyo mon déjà ana Luanda. Komeka kosala la différence wana ya théâtre awa ndo kutyango na ndenge ya kinde bozalela ki. Omoni yango ndeni analyse ne kozala ndeni bon ngape depuis na yena on a joué te non ça vraiment analyse a bien te opesa ngo parce que yo moyebi kaka matanga toyebo tozongi boye na ndenge lelo tokutani na sali vraiment constante pour na yango mais na auto mona en Europe na auto vivra ngapo na ngana o préféré ya tango producteur ya tango tozara ya kala producteur abengi yo oki ojoue sali musala na yo afuti yo mbongo lelo siko na komo mona ngo un peu bon na ebité eza ko finga te mais eza selon ndenge nazo mona un peu tout le monde na sens ni ngana vandika boy na bengi famille na ngambumba tozui téléphone na Android to tcheli boso na moi tablette to tcheli boso te se filmer to ko mbasta. Mais natang wana internet ezalaki te mutu ava somba CD il faut vraiment kenda tali CD boy bandi ko ngomba tala bayebi atali CD longi akingandi ate te ngali ngana ngai amoni longi na ote mwana somba CD exact wana sko nini concurrence ekoti na terrain mais lelo ke na vandika bona kangisi mwa bon bolimbisa ya bandeko eza ndenga mabete na kangisi mwa $100 nanga na bike nani na yebiye na ofuta ye $2 kuna na ofute $1 kuna boye na sangisi na sali loko na bwaki na internet batu bamoni kaka wana toluka succès moko ya mpiaka bolimbisa pardon na continue ko limbisa parce que toyebani bilongimité maté po bande bamona yo ogaza fingi ogaza lobi bona lobi mabete mais to if pona to bongisa musala na biso il faut biso moko nde to pesa na maboko balobi boy mutu pona bima libanda akoko bima te kala tika kala sono sotia bimi liba po ba etu mo ba otala nga ba omona ngati na ti mais na plage mutu ano alata ke lamba boy na plage ye wana aza kutukuna te po ebi ke naza na plage mutu ojugenga azati ko pona vie na biso et avancer il faut biso moko totala ke nini toza na besoin avancer toza na besoin ke to mi pesa na respect pour ton pesa respect faut to sa nini il faut to sangana bo to sali ba réunion mo bo pour to selo na biso za la bife za la mais te ke ya to sangisi bo to zongisi bo to banotika la kana mbongo ba bonbon na ba biscuit moi to avancer exact na préféré akala ki ya lelo on a selon ngai. Mais ceux qui, par exemple, qui ça en plus dans le monde du théâtre, les nin aux langues étant que orgazi parce que aux ans a expérience et belle malgré que le lot qui moi pose mais tobi le lot déjà tout ça la émission on veut dire aux zongi dans la masolongo so ko zonga peut dans masolongo en plus au yo lingi au baksa moi ai muscade mon bo peut sa saveur na kati bile ya théâtre cause à l'année bon en plus na on peut si vous allez belé toi on attend bon vite aux vraiment attend
bayi bato bazwaka mayele na oyo bazotala lobi orgase azalaki bebe lobi kuna pusani lobi kuna pusani lelo mpe akoyi mwasi libala mpe na bana est-ce que vous comprenez elingi olakisa chaque chose à son temps tant oyo orgase azalaki na moto ya kosala epa baproducteur kobenga ye epa baproducteur eleki lelo siko tootala nini na kosala mpo napesa implice na cinéma na biso ya Congo ezali mais eza baprojet mo caché oye bango na venir avec le temps avec le temps tina ti te baprojet ezebele donc veut dire loin de elengi loin de elengi te parce que ezalaka déjà elengi mpo bo bazalaka déjà bapesa yango elengi pourquoi na bi loin de elengi nga te mnalobi yango eza na bato batala biso bankamba yebisa biso na théâtre na Angola tout le monde a swelo te ce que tu bites peut-être orgasme do yé veut dire yo kozong selengi yango ti ah bon te eloko ezali ba on va comprendre te ba bona te mais eloko ezali mo biso tout oye ko to bakisa ba idée ah oui to to bakisa ba idée to mona kende ona biso to sala boza mabe to sala mo association mo boye lokwa bande ona biso na poto kuna bana ba association ba association ba mama biso na biso ezali ba association ya ba asbel bomoko ezali eza ba association ebele na poto bato bakisa na ba idée to sunganaka ate oto sali photo sala boye pour le kabo to sali photo sala boye pour le kabo mais nyonso wana to sungana kaka po to ebani to sala pour ezala bien po iye iso elengi na loanda elengi est-ce que na po na ebité pour presque ba onos baza ba yaya yo zaleki est-ce que nga zaleki te ozaki non na ba oyo na ba wuti Congo ko wuta ata ba wuti Congo ata ba ya ata ba zalia biso tuto age moko moi muki ate mukolo mutu akosa yo te na théâtre bakitsaka mutu te bamataka mpe mutu te na théâtre tout le monde to abana mike vous avez habité na boite na boite mais na age nano est-ce que par rapport ya penser no yo ya na ba rozala na facilité wana ya kondima ngombala moko po ba otala pe age non ba otala age te parce que ba otala nde musale le kabien balobi age elobaki lo te Emmanuel Macron yo wana na France combien de Nicolo baza kuna nazo konza ba mwana mwa muki abimi pe akoti ba en quarantaine est-ce que comprendre elobi ke fois azaki mwana muki toni non age elobelo te elobaka mutunde mutelobaka mutunde lobaka ate idée ona na ye nango bo poème ati biso bato ya mikolo baso bato tangi mingi bo tozo ona no to analyse ngo to eba soki ezala ndeni po to bongisa mais bato belé balobaka bokokana na mélodie azana webi mélodie te mélodie ba diamant na mte soki boza pe temps à retravailler na kin je sais pas azape artiste comédien ah ben d'accord to kosunga yo oyeba mélodie ba diamant parce que mikolo passe à la soute akoma na point noir pari abalela kuna pour kotala bilongi na bino juste awa partir awa na franc boza na ba dodo moko wana kokana et puis teint ndenge moko ndinga ma douceur na bino wana et puis na visage na bino yebisa biso que non orgasme textuellement mélodie non nakokana na Sarah ah ben oui Sarah nde onanga Sarah masaka bana osala pepa ya mbuta masebe yesu kotali te nde famille na ye non tout le monde bakokana na tout le monde te muso ba erreur ba accident ya nzela bokokani bolega nzela ma eleki nango flash mo tout mino akoki yo ye mutakokanga benga akokani na ebi epete bon obini wow et comme singa veut dire makambo yo na ebete ke zaki boye ngo ngati mnalobaka ezaka bato balanda kolanda bato ana te bamona flash ebetaka ye pa na ngai yango na bakanisa yango abe bona madodo lokaka bana mama moko tina bilongi na beauté oh ngai na kanisa na bosana ki vraiment mais na Joël peut baïf ça so boko kana bambote belé na Joël maman la miracle mais na ibosola nous sommes ba famille Joël a famille to sola na ye c'est la famille mais tu n'as que ça quand même moi lembrança moi souvenir ya kala tant bande ko tourner ba ibisa ki biso par rapport ya génération na yo génération no mingi nde wande ko travailler ta façon de faire les choses ti lelo en tout cas il marque vie à battre
vie à batuti le basantama absence non na kati ya monde ya théâtre ya kikala. Ah ouais. Mais to ebité est-ce que kina kikala wana ka yango pe koyela biso bien ezape kisika moko bomeki ko bakisana ndenge ya orgasme to yebelaki. Bon kisika ezalaka te kikala pe ezalaka te eyaka kingai eya sikoyo nde ifo kozwa kikala po yango nde kotonga ya lobi na ozala na kaka na mosala na nde nasalaka soki nasalaka mabe na okontinue kosala mabe soki nasalaka pe bien na okontinue kosala bien na neloka sikoyo na obakisa te mpo na okoloba na mingi oke te na obakisa makambo ebele ya sika me nakoma na sene boye nabebisi lisusu koleko ezala liboso nasali elo te. Mais apparemment babande kopesa kama barole mingi ya kolela orgasme mwana mawa obande kotransfere surtout nga kutu zoba très fan ya orgasme ya mama olenga nga fan numéro 0 donc na monika orgasme nga olele banda opesa nga pe mawa melancolie na bando tondanga la motema ezeka role babande kopesa mingi mbe yo moko pe obande ki ko se sentir à l'aise na kati ya role wana. Bon pour na role eza eroza artiste il faut la ta role nyonso ba opesa yo parce que ça musalo ba ko pesa mutaliboma na joa pe déjà mutaliboma na pesi papa nanga major zolozolo bisadi libambo tebele sikazali po ye mutu asala kina yeba na pe Voilà. na joa pe ba role ebele mais ezande la ta role oli oh monique c'est bon olati ba pesi oyo po lati nyonso na se sentir à l'aise même ya kolela même ya kinduma kuti ya kinduma mso ba na kuti ya kinduma ezaka fort c'est tout temps bozaki na ba pe a sonna masirika ezaki somo nana ba role ebele ona sala o eza etchanga à l'aise na ya kolela tout oya sepe na ya kolela c'est bien oya sepe na boye c'est bien mais nyonso eza na role eroza artiste il faut eba ko incarner role nyonso ba opesa vraiment orgasme aux libre surtout mais est-ce que vous avez une rancune ou est-ce que tu mingi na monde de théâtre na kati ya Kinshasa tant vous avez un wezo lobelo nini tant que actrice pe bon ba rancune vraiment le belange lote parce qu'il y a né na bango au moins bato ba mesande na ba rancune ya cc ce que comme ya vis-à-vis pour na ba fan pe ba monango est-ce que vous comprenez eloko ba rancune o kuna salibo kuna finibo eza mamu de jeu ezalaka nango déjà eloko asika eza nango wana te ese eloko asika te ba fan peut-être ne ba moni yango eloko asika po ani to bimisi yango na misu na bango mais na ndenga normal ya ne na biso eloko akamwela ni la te mama eloko akamwela te eza te mais ce qui conseille au pesa Ursule na Sila par rapport à ba rancune oh ba ici là na Sila oui Ursule na Sila conseil na pesa bango ezaka ki ba continuer ba bakisa lisusu au moins bo bakisa lisusu ba rancune na we mata lisusu bien bo sala ngo bien te ya bo bakisa vraiment c'est ça orgasme apparemment yo za po barando bato balingi koswana botika bango baswana bakolema mingongo ekauki etali bango sikoyo kopekisa bango nini yango babali na bango koswana bato yaya boswana boswana na bino orgasme tika boyeko sikoyo naloba nini okoboma loko te moto ekomiti na niveau ya bamama top babanda koloba soi-disant mama top pe atongaki Sila mpona 8 trophée bapesaki ye nde bapesaki ye trophée te na ba expérience ebongo kotongana nde bandi sikoyo na mona maboki bato batongana na bango ka ebongo ezoloka sika ben donc yo mpe batonga pa mélodie mabe na yango c'est que po batonga pa mélodie non eza question bongo te pesa flamand eza question bongo te eya likambo nini omoi nde toza awa na mokili nde tozali oyo olingi basala ote kosala yango moninga te na monde ya théâtre toza mingi bahypocrite sikoyo na kati ya hypocrisie na biso yango tomonaka biso nde bameilleur sikoyo comme toza bameilleur tika bameilleur na bameilleur baswana ebon biso bambololo tokoloba nini na bameilleur tika bango soki babundi oyo akozokazoki okoganye moninga alibitre aozala nani ka président na bango président elombe ye moko alibitre abeti prix akati match esili te abacontinue sikoyo biso tokoloba nini donc yo koma dakubitia bambolombolo yaya omoi na monde ya théâtre eza na bato mosusu bamona basuperstar maana eloko te ndeti banani par exemple bamimona da basuperstar na otanga koma motu te mais misu ya bato batalaka théâtre oyo bamonaka kingani ndenge ase comportana kingani ndenge ase comportaka moto akojuge biso aza kaka bato oyo bazotala bafani ayebiki kingani bama ase comportaka bien kingani ase comportaka mabe
ngana okolo bateke ngana aza bien boye aza mabe ba mi binisi ba bi muninga na muninga baswanaka te bo mbengi baninga si bo moi problème eleki ndenge nini ata problème ngo eleki ni bokanga matani demain une semaine ou 4 mois ou 5 mois mais batu ba mais batu ba yebate après quelque temps ngika nani ba mona na isute ndeni ba yokana te on dirait ba yokana bango bakanisa mais la te bino na bino bo bana umifundana bimisa bino batente po nini bo c'est que ndenge bo ba mi bo banene na bino ko lingana te bo ne ko sala assemblée ba mona bino ba superstar ni bali basangana. OK. Mais ba misi bo ningo la kisa ba yokana lisusu te nga mpona nga bo yokana te. Ne bo bibi misi ba bêtise bo kuna côté eza la bezité boyo kana ka te tina suka parce que nga suna soina mutu ba moni boy tina ti to sola na biso te ah ben to sola te na moni pe occasion sana moi qui kati moko ki rando moi trop non na sana rando te na solo la normal na ebite suna lo ba ki rando ba linde ko bolimbisanga mais na lo ba na sens que bango ba kotisi rando il faut pas continuer na tina suka voilà. Siko wakati ona katikata pale badogo miso wote bazongani bikamu ni bozongani kasi po si bofingani déjà bakufi na soni soni ni bokufa na parce que bokoti na mambo buzoba il fallait pas bokota toujours comme mama ngai te na sana rando te pe na rando na mutu te mais na olobaka ke nga na soni na yo tokanga binemi na biso wane ke tina suka so to senga ni pardon to limbisa na pe ya solo parce que mingi na monde tata bana ba pardon mo basenga na ya hypocrite ça senga yo pardon o senga pardon yo kanisa limbiso menena na kati litutu.com ezo continuer eloba nango camarade na ngai Tatiana Tati na kati ya France na Paris kuna ya loba litutu.com mama na gad OK bakangi loka litutu.com yo mona ka uzana muninga mais akota ko ba c'est pour nini o senga ka pardon limbiso pour ya za mwana ya satan na kati ya monde maboki ah ben mais quand même bambasu ezalaka moi trop tozoka bafille soi-disant bazosokola bango est-ce que orgasi mpe okota na biloko ya ndenge wana earrive mpe basokolo na théâtre mpo boma na pièce yaya omoni eza na monde ya bamusicien eza na monde ya badanseuse eza na monde ya bato ya théâtre soko osimbi kisi tout le monde basimbaka kisi nga lobi te nga nasimbi kisi ou nasimbi te non tout le monde basimbaka kisi mais ezala na étoile po kisi yango esimba parce que ça n'est étoile te kisi kosimba nango te ata osimbi kisi ozaka litutu.com mona bando bande koyema mongongo no ebimaka te mais soko sangani na ngai mutu nasimba kisi mais na étoile pa omati kasi to bando ka basokoli mais ndeti boy par exemple ngai merveille na ye quand même na tournage et pas na bino na écrit même par n'importe quel producteur à comme un film mais toza étant car acteur pour jouer na carte mais yo a chance nga na chance par exemple mais basuko linga na ye car juste na au final ça la ka chance soit yo sans le savoir oui ezali bon ndo kuta nango bon nga na lo baté na kuta na pona na miso ko mona te mais na makambo na réalité vraiment la spiritualité mama bon ezali mutu muso azane na chance mais tellement na bakisi na producteur muso pas azane na chance mais comme na bakisi na ye bato ya bengi comme bana ba chance ba komatisa ye et bande ko salema et ça la makanango ça makambo eza sala makanango mais na lobite ke na mona maboke sala mato na mona théâtre sala ma mais ça ma sala ma mais non na maboke na bino moni eza ba blo muso bino moko boloba ngo libanda ya caméra so na landeli bien parce que je compte beaucoup ya ba artistes entre bino na bino bo peut ça ba témoignage ngo libanda ya ba caméra mais ceux qui boza liboso ba caméra bo meka ko masquer ngo or eza ba bilo mo pe beaucoup tana na ngo pe entre bino na bino mutu mo bo ko masquer ko lo balika libanda caméra pozo masquer eza hypocrisie parce qu'il faut être là qui ça que toza polele to finga na ba télévision to là qui ça que ngana na kinga rando boena boye. Si vous prenez la vérité, vous avez une caméra. Il faut tout le barnagagnon sur la télé-réalité. Il faut tout ça la télé-réalité. Puis solo, ils ont des télé-réalité à l'okuta. Donc quand on est malade, on est malade. Ngane na zabui. Na vie na ngana on a boire que la mutu malade. Babwa que la mutu babwa que la ngai. Eh nana biso nga boire que la malade, nga boire que la malade va révéler. Mais ko si mangate po nini na boire que la mutu malade. Et zo ka yo pété. Et ko zo ngate yaya au moins fumwa longo kimbangisa tongo ya tongo na obota na bota kimbangisa mais sans koyeba tellement to aka ba congolais kitenda mwindo la tabiso ne longi moyena yebe révélation ya père ezate mais sinon ya tongo ya kale ya depuis na botama
Loko ni ngolo ma malade. Ya kuboka na malade. Bazo boka na malade parce que bako ko tia na ba poison te. Po mutu po boka lo malade parce que ko tia le poison te. Ezani ngala na monde na biso. Mutako sa ote ni tema mabe za na monde maboke na ndenge moko incroyable mais vrai. Ozolia na mutu okansi amina yo. Nzoka pire ennemi na yo. Mettez moi aussi mi masanga mo na maboko mo ya olongolo musapa tia poison. Exact. Oh, d'abord ezaki pe bozana masanga poison. Na tika wana. Abe nana ko ngani na biso yo nana ko tika nini biloko ne liboso wana po ba boma ye. Tout le monde va boire vert na ekabu. Aza ko mi bate. O melo si o déposer. O yebi ke vert na ozongela ngote. Aba po ba ko lia bien. Ba ko lia kitoko to lingani te. Wow, mais moi nani vraiment bolinganité qu'est-ce qu'en réalité vraiment toujours découvrir en lelo mais tout côté na kilelo par rapport à monde ya théâtre ningozo kota la ba ninga mususu pe bazoko ko avancer nani ozo ko apprécier lelo na rôle yo bande ko jouer et que yepe mikolo yo a incarné rôle no très bien koleka nani okoko jeter ba fleur et pas nae rôle na ngai bon mabe monde bon mutu mo teza na rôle tout le monde rôle nyonso za ya mutu nyonso non moni de ti boy caché ya organiser biso to yeba kit mambo lela opesa biso mawa bande ko transmettre biso penza mawa na ki mawa na puis na rôle bande o sala ya kindumba entre les deux rôles oyo lelo zo mona pena na théâtre congolais o yazo ko incarner ngo très bien koleka bon na ki koloba na wali misaba ndio nanga na koloba te ke kingani parce que natika kutala théâtre kala. Ah OK. Natika vraiment kutala théâtre parce que elle nazalaki na poto et mona sino kutala théâtre banotina ngana ki na Paris ko jouer na la na bande kuna na Paris na banda ko jouer siko na mona kisuna kutala théâtre banozong sanga mingi sima. Na place na avancer na banozonga mingi sima na bano raisonner musala na ngana tiki boy. Mais lelo na otala. L'émission ko ya na ebisa. Na veut dire on peut mettre bango. Te bande onanga na otala na opesa bino. Mais na yebi Barcelone ça coquette voilà. Basé belé ba Belleville. Ba ici ça peut Belleville plus Orgazi égale 1. Est-ce que c'est vrai? Bon si ba bon c'est que ça bongo hein. Ah ben yo confirmons peut-être pour bango balobi on beza ma conviction ou di kat na yo. Bon pour na ngai na okoloba te que non pour na ngapi na okoloba te non oui mais quand ne bolobi ah ben bon peut taper kati c'est ma sœur on ne konanga vraiment ka ndeko nanga belle vie oui OK, merci beaucoup. Donc comprendre quand même c'est l'impression ya Orgazi lelo to kanga ki mana ndap na ya bisika lelo azo vanda na Londres na mbali na baza moi très heureux couple moko très heureux quand bo monika ka to bo ça ba commentaire belé alors Orgazi message no fort na kwa lelo ko za la nini pour ba fan nyonso balingaka yo et puis na bande kono pe à théâtre bazo zelela surtout pour na ko jouer na ba pièce na bango. Message nanga ezalaka ke bao baza besoin na jouer na ba pièce na bango gaza na awa si bo beninga na oya na ngai si pe obenga te bonne chance nazali bao e bazo tala nga message na opesa ka na communauté na biso africaine na bandeko na biso ba oyo to sala na bango théâtre totika ta eza mabe oyo bana oya wa yambo l'air est grave totika kosala na mabe totika ko yinana totika barando lobi tozaki na 2018 toyebaki teke na 2019 coronavirus ekobeta oyo ezoya liboso toyebi te na ntango il faut to se préparer parce que liwe koyela yo okena rando ya okokende wapi totika mpe bikota kota barando ya bato parce que bato wana bayebani mais mosu yo kokotaka bikota kota pamba liwe eli yo na 13h ozange esika okende mpo nini okotaki rando mo boye oyo elukeli yo baproblème ozalaka nango déjà na olobaka ke toluka nde nzambe na ntango ya coronavirus parce que ezoya lobi eleki coronavirus balobaki na apocalypse oyo bokomona ebandi koya oyo ekoya lisusu ekoleka oyo ekobanda koya wana nanga paster te nayebi nanga mama babible te mais bao bayebi bible bacomprendre totika mabe toluka nde nzambe asunga biso mpona to avancer na mosala na biso po tosala makambo minene po tosali na eloko te towana biso kaka na bavoiture ba 3000 1400
soki ebele 10 000 mais tosala na mabe bongo tokomela jeep ya ba 100 000 200 000 c'est que tokobomana c'est moi ozalma kotindi babandi vraiment bakoteli moninga babomi totika eza malamu te botika barando eza bien te eza vraiment bien te eza bien te okazi bayebisa biso couple na bino bande kosimba makasi na DiCaprio malgré lelo abala vraiment DiCaprio abala étant que partenaire no ya théâtre nayebi ke papa jo kosika te ezaka nde bande osala mosala bao kitoko bato bande koapprécie bango mpe mingi na ke couple na bango mais message nini oza nango mpe opesa DiCaprio malgré abala non apesa eka bafélicitation ebele kolanda bandeko na biso babala baboyana te yo mafana na libala no tina ti bafélicitation ebele na yo ndeko na ngai nayebi ke tokutana kala mingi te na kini na opesa wango ya face à face na madame bafélicitation vraiment ebele mais bozongela bolingo wana te non jamais wana ndeko na ngala wana ndeko na nga makasi moko ozide te ça couple ndo ça kitoko makasi ah ouais. Merci beaucoup. Alors, moi, quelques salutations, puis numéro de téléphone, ceux qui peut-être papa pour permettre, on a bateau, on a contacter, pour ça, moi, présentation, on a cadre, on a fête, on a des zalaka, moi, pour participer, on a pièce, on a théâtre, on a jouer. Bon, on a numéro nanga. Il y a eu zalaka déjà, on a ceux qui a eu fait déjà, il y a eu bazui, on a numéro nanga. Pona bamote na nga vraiment na pesi na bandeko nyonso balandi biso bana na nzambe nyonso baza na monde entier ba on a tout ici mabaku na maloba na nga peut-être le mona lobe sepelisi binote boyebika ki to abatu to ana ba erreur to ape na ba benga oni kutu na bosani ba defo te na bosani on to ana ba erreur to ape na bolamu na biso ba oyo ba moni ke lo mona lobi sepesi ba monte ba bolimbi sebele na pesi ba mbote nanga na Sandrine Kutika mama na Maimai mama na Maimai kuna na Suisse na pesi ba mbote nanga pareil nanga ma Myriam kuna na Suisse na Davina ma fille chérie Blandine Afro Diva na kacha bien moi soit te ka bakabelo a bien na bien so komika na Suisse na bien OK na bien pemena gare okuta Blandine na bakabelo a kitoko vraiment umela o so sa na kabelo 5 so ngo sa na 10 ans kende pa Blandine okuta ngo na bosante mama Saga mais so mama Saga na bien na iteka kabiloko a bien bio lingi matembele o lingi biloko nyonso a bien po lia kitoko bambisa ko kauka musika te na bien na bien on n'est pas mama Saga kuta nyonso ezali na bosa inte ma sœur chérie Amanda Feza na bosa inte Charlie Malula ya ba Charlie na bosa inte moi si ya Didier Masuki mobala mandefa pembe super Anita Lelo pe bandeko nanga nyonso ba gros bisous na bino ba ona bosa ni bolimbisa bo comprendre kaka na ngai na koma me ka mingi te na obima na obwaka bino mama pour clôturer comment ça n'a été ma copine chérie ya kati ya tongo ya kalatina kokufa ozaka copine nanga Audrey Indombe ya ba Audrey ba gros bisous na yo. Merci beaucoup. Donc, biso moi pour comprendre qu'à harmonie à plateau, nous tendons vers la fin de l'émission à Bisso. Donc, on a fait nos engagements en tout cas. Qu'on remercie bah on va soutenir à Bisso. Là, je vois Baron Manoka, Nabiko Zamana Moka, Baron Manoka, Babi tonton Moba sur la bien surtout. Et puis taille, na beauté. Ça la ka Ningazaka Baron Manoka, le tonton charmant. Là, je vois Babi Adama Domingos, le tonton luxueux. Là, quand il est à Paris, je vois Goda Eliko, le vrai parisien. Donc, le tonton qui assume, il est Babi vrai à la Mbokanae. Là, je vois mon vieux Alexis Yamamoto, l'homme de chaleur, l'homme de Baïdinga Baflan, Namoni Pewana, Victor Mwanambuta, depuis Brésil, mon papa Philippe. Manunga na maman Sylvie Mopandi na kati ya Brésil. Gros bisous à vous na ngabino mingi. Et na bosanité ko lo vraiment merci na maître Valdo Bahat na kati ya Canada pour na bolamu ososa biso yemuko ba vi les patrons yemoko les sponsors officiels et Azari ba pour nous te disons merci.
mpona yo nde oyo ezalaka wana tisaka motema ekokana ya Abraham, Jacob, bolamu eza plus mwa ebele. Nous te disons merci. Donc, à Capo, simbele biso image, to lobi pe merci pour na congolaiser biso na orgazi. To za ma reconnaissance na. Ouais. Bon, pona lelo to suki wana, to bisi bino ka bo s'abonner massivement. Ngana orgazi to bisi bino. Ciao, les gros bisous.